à toutes les femmes d'être fortes. C'est une histoire qui peut, je sais pas, c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde, de prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. C'est tout ce que je demande. Salema, ils ont une vagance moko boye. Moi, na à vivre ba makambu ya pasi. Alingi a se libérer na fardeau wana parce qu'il fallait qu'il abala mais ba combat et bandit jusqu'à ce que ba yeko salir réputation moi na ko bimisa na ba vidéo o ba okai ko bimisa te et bato baza ko bimisa. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire de ya osala ba biloko wana baza osala. Connaissant ma fille, nayebi ke makambu nyonso moi naza koloba eza exact parce que ma fille m'a gardé cette vérité là jusqu'à ce jour. Tant makambo ye grave na forcé ya lobelanga vérité. C'est pourquoi elle m'a dit, ma fille n'a jamais eu l'habitude de mentir. Si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Et en plus, vidéo on a tinenge baye ko lekisango na déclaration c'est clair. Elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être son amour, son mari. Mais à notre grande surprise, vidéo on a ebimi pendant que bango bazo ko ya po ba négocier. Puisque la négociation n'a pas abouti, bah lancer vidéo pour détruire totalement ma fille. Olobanine pasteur à tout à l'heure, c'est ce moment. Qu'est-ce que tu peux le dire? Si le pasteur pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé, tout homme est faillible. S'il pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé et qu'il demande pardon, ça pourrait encore être mieux que de dire que l'enfant a menti. L'enfant peut mentir sur base de quoi? Ye pasteur a lobaki mwana zokosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambuté par rapport ya makambu oyo zo lobaki mwana zokosa. Pourquoi zo tindela biso ba avocat? Mwana donc aza vraiment traumatisé. Na nyonso akendaka classe te musala okende te donc mwana zakaka ba souci na kati ya ndako parce que azo loba vérité. Bango balingi vérité te balingi ba étouffer vérité. On a singa na maman Olive na ba maman bazotala makambo ba maman Olive, maman Denise, maman Amida botelema na likambo ba maman na ngai. Tu peux déjà monter dans le biso Eliane Kitoko. Comment ça va? Ça va un peu. Un mot à tous les Congolais. Je remercie à tout le monde de nous suivre. Là, on doit dire la vérité parce que c'est la réputation qui se détruit et les gens doivent comprendre cette vérité et l'entendre de ma part. Voilà. Par rapport à Maman les Canaux surtout, par rapport à tes vidéos, tout ça, je ne sais pas quoi dire. Comme on m'a menacé déjà pour les vidéos de Manud, ils sont en train de lancer. Ça, c'est une deuxième vidéo qu'on a lancée. La première, c'était avec mes quiz. Deuxièmement, c'est tout mon corps et mon visage qui s'affiche. On est en train de me détruire pour une vérité qu'uniquement lui et moi et Dieu nous connaissons. Mais là, nous sommes obligés de le faire reconnaître à tout le monde entier parce que c'est la réputation, on n'achète pas. Je suis appelée à être une femme de quelqu'un, mère d'un foyer et je dois sauver ma réputation. Merci, mais on te libère quand même. Tout ce qui est aux anneaux libres, tu peux nous laisser tranquille avec tes parents. Tout ce qu'on a bango et ça la biso bien, t'as dit pas, tu peux regagner ta place. Tout ce qui est Eliane à se déplacer les mômes qui tout son a papa, Wazali bongo, papa Oya Botine Deko, Eliane Kitoko. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Ndeko bato la biso balingi d'abord au se présenter aux anani et pas ya Ndeko na biso notre sœur Eliane Kitoko. Je peux parler en français. C'est comme Lingala, il n'y a pas de problème. Ça va. Moi, je suis le père biologique de Eliane Kitoko Bafeno. C'est ma fille qui est venue au monde le 6 juin 1999. Le 4 juin 1999. Papa bossa na ba date ya bana. Ça n'est pas. Voilà.
Donc Eliane est ma fille et la situation qui se passe autour de ma fille m'inquiète et inquiète toute la famille. Et nous sommes vraiment mal à l'aise pour ça et c'est pourquoi on voudrait mettre fin à ça et donner nos points de vue par rapport à cette situation. Maman, ozanani na libota ndeko na biso Eliane Kitoko. Ngandi maman Eliane Rachel Kapinga. Oui, maman na oya boti ngai. Ngoloba ke Eliane azana no mineur to akobi déjà majeur. Bon, pour na le seconde to loba asa koli déjà pour azana 20 ans. Maman, aujourd'hui sango ya mwana na yo na ba réseaux sociaux na ba plateforme surtout presque par rapport à ba vidéo, par rapport à ba news le bami. Je sais pas qu'est-ce que tu peux dire par rapport à news surtout. Makam nyonso o nga na moni na ba vidéo nde ba publier ka mwana na ngai. En tout cas vraiment nazo sepela na ngata mukete. Et ça la nga bien te. Na o sepela na ngata mukete ba bilo nyonso ba do saluer réputation ya mwana na ngai. Ba o baby sango penza. Na o sepela na ngote. Avant tout na pesa miko pa ya confrère na ngai tadi ngala pa. Tous na besoin tout monde mwana oyo ya ndeko na biso Eliane Kitoko o tuzomona na ba Facebook bimisana na mwana et puis toko solola continuité ba question que za pande na so tadi ngala pa. Donc voilà, bazobenga mwana, je pense que pangdemo a mon cas ciel 20 fois parfait tunga na tunga dota la biso vérité zo bimalelo voilà. Voilà, mwana ya ndeko na biso Eliane Kitoko mona ye. Za mwana ya za mwana ya Iye aza mwana ya Eliane te, aza leki ya Eliane, mwana na ngai ya suka. Donc leki ya Eliane. Mais na ba vidéo to mona ki ke mwana ne abotana. Te, abotana pasteur te. Oya aza mwana na ngai, leki ya Eliane, oya landi, mwana na bango ya suka ye. Mwana na ngai ya suka na bote na césarienne. Leki ya Eliane. Tu es la femme de maman Eliane? Maman Kapinga? Oui. Voilà, Billy, une petite question. Comment s'appelle ta maman? Maman Rachel. Et ton papa s'appelle comment? Papa Daf. Et Eliane, c'est qui? C'est ma grande sœur. Eliane, c'est ta grande sœur? Ok, merci beaucoup. Tu peux y rentrer. Merci. Je pense que Bisso, Tozo vivre na ba rumeur, nous voulons que Nyonso est à la claire parce que c'est un sujet trop sensible. Il s'est dit tant de trucs, papa. Vous êtes un papa. Botimo na yo a comité na ndenge a commis. Comment na ba image bazo ko balancer et tout. Bo bengi biso to ya awa to passer micro na biso bo pesa message na bino. Oya motuya boza nango pour s'adresser et pas bateau yo bazo kota la bino et na super promo 243 na Top Media TV officiel ezanine. Message on a oki koza nango pour l'instant eza koyebisa bato nyonso ke makambo nyonso mwana na ngai aza koloba eza vérité aza na intérêt ata moko te ya kokosa et tout parent responsable sait que biloko wana eza kosalema eza neti vengeance moko boye mwana a vivre bamakambo ya pasi alingi se libérer na fardeau wana parce qu'il fallait qu'il abala mais ba combat et bandit jusqu'à ce que baye ko salir réputation à moi na ko bimisa na ba vidéo o ba ko ko bimisa te et bato baza ko bimisa ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire de ya ko sala ba biloko na baza ko sala donc toza ko senga par rapport à situation ya mwana aza déjà sali moyen à que de classe à continuer ma étude na yenga bana o kende ezate moyen que ne musala ezate et même déplacement na comme pas si moi na comme vraiment retiré aza enfermé dans ndako avec toutes les menaces qui eza ko leka par-ci par-là donc nous sommes mal à l'aise toza ko senga na bakonzi oyo bazali baoki kosala quelque chose pour appuyer biso pour appuyer mwana par rapport à la violence faite à la femme mwana na biso a baby famille na biso lokumu nyonso ikei donc si ndenge toza boye moyen ya kosala autrement ezati toza kosenga vraiment mama Olive soki oza kolanda makambo oyo mama Denise baautorité nyonso bamama nyonso bozala nsima na biso yango toza kosenga vraiment bosala quelque chose mpo ya lokumu ya mwana lokumu mpe ya bamama. Nalingi nazonga mama muke epai ya mama na biso maman est-ce que maman Kapinga maman Rachel Kapinga est-ce que ozwaka temps
obandaki kozwa temps ya kosolola na mwana to mpo ozwaka temps ya kosolola na mwana na yo oyeba en fait asalaka nini pendant la journée. Parce que nayebi mwana mwasi asololaka na mama ya mobali asololaka na papa. Est-ce que mama Rachel azalaki mama responsable ya kosololaka na mwana yeba en fait mwana asalaka nini mibali nini azalaka na bango atamusaka vie na ye ndenge nini koma? Vraiment mpona mwana na ngai azalaka mpenza mwana moko azalaka mobulu te, mwana moko très calme. Soki alamuki na ntongo akende asokoli ake classe ere église ekoki ake église o bamibali boye en tout cas nayebi te naza surpris bon nayebi te naye komona bavideo na nsima ya bamakambo mabe oyo bakomeli bamisusu kutu baza kokomela mwana kofinga babilo moko esalinga na sutuki nayebaki meme pake esalinga kutu donc esalayenga bien te en tant que mwasi bakokai vraiment kosalir mwana modèle wana te atake ye aza na mbongo ebele ata soki aza ndenge nini akokaki kosala biloko wana te. En tout cas, nga vraiment nazaki vraiment surpris. Po nayebaki te. Kosolola na mwana avant, auparavant kosolola na mwana parce que mwana longoli asa longoli bazemi asali ba avortement maman oyebi te. Est-ce que ozora ta kosolola mibali bandai ko yoluke na ndaku to pe e bandai ko se passer comment relater biso na histoire maman responsable azala ndini na mwana ya mwasi? Nga na solola na mwana na ngai. Na solola na na bendaye na komisa penza pembeni nanga to solola na yi. Oh ba avortement nga nazoyoka na sima nayebi te atikala vraiment koyebisa nga ngo te après des années nayebi yango te aye koyebisa nga le ba problème nyonso ekobima mais mobali nga na bandai komona ezali kaka Christian wana zana Christian ayaki ke aza fiancé na ye alingaka bima officiellement après un moko boye papa na ye kutunde mutaboyaki na ye aboyi par rapport ya comportement ya Christian kaka le même aveni camarade Eliane bazali otambola na ye Christian bimi na ye aussi longtemps yo dosenga mariage pas mwasi na yo omoni camarade ne bimi na ye omoni oyo bimi na ye kana aveni moko akotisi ba désordre camarade na ye Eliane bazako yo kanate bon à partir wana tout monde qui azana sérieuté moyen azo mwana biso ezate papa na bango aboyaki penza ya bandi ko bondela mais kaka Christian de namona ki wana. Est-ce que maman une petite question bino bozolo bake batie ba vidéo moi na ba publier moi na bino ba vidéo na nani ako publier et comment qui peut donc pas batwana ndenge bon les azokende église ake église assemblée akoti ba réunion na bango na yebi après église bakota ba réunion na bango ya ba membre na bango ndenge ba s'engager na église mais na sima ya makambo wana nayebi te ke makambo bolingo na pasteur ezalaki nga na ye komona ngo na sima le ese eyindi boye nde na ye koyebaki bazalaki na relation na pasteur nga na yebi te nga mpe nasambelaka kuna oui nga nasambelaka kuna nazokende lisusu te nazalaki wana dimanche passé le pasteur azosala bapresse na ye nde nayoka ye makambo yango. Voilà, Nazo Lingana tourne question Oyo et pas papa. Ici, nous voulons avoir des éclaircissements. Nous devons éclairer l'opinion. Nous devons aider Bato Bakozoli Bakou Yakolana émission Oyo. Papa, vous êtes un papa responsable. C'est votre fille. Êtes-vous sûr, Yamakamu, au moins Nanabino, Azokolobana, ou Ezokolekana Internet? Connaissant ma fille, nayebi ke makambo nyonso mwana aza koloba eza exact parce que ma fille m'a gardé cette vérité là jusqu'à ce jour tant makambo ye grave na forcé ya lobelanga vérité. C'est pourquoi elle m'a dit ma fille n'a jamais eu l'habitude de mentir. Si elle dit ça c'est que c'est vrai. Et en plus vidéo on a tinenge baye ko lekisango wana déclaration c'est clair, elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être son amour, son mari, mais à notre grande surprise, vidéo on a ébimi pendant que Bango Bazo Koya pour négocier, puisque la négociation n'a pas abouti, lancer vidéo on a pour détruire totalement ma fille. La négociation, j'allais dire, n'a pas abouti.
Eli Kolobanine. Essaie un peu de nous expliquer la négociation. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus ici pour chercher à négocier ou Il y a des gens qui sont venus au nom du pasteur pour négocier, pour que cette histoire se termine à l'amiable, pour garder l'image du pasteur et garder l'image de la famille. Mais ces négociations n'ont pas abouti parce qu'il y a eu des exigences comme quoi notre fille devrait se dédire pour des choses qui sont vraies. Et qu'on fasse une vidéo. Nous, on ne pouvait pas aller jusqu'à ce point-là. Faire une vidéo et finalement l'avenir de notre fille. Toute sa carrière est foutue et elle ne peut pas se permettre pour une somme quelconque salir sa réputation, gâcher son avenir parce qu'on voudrait sauvegarder l'image du pasteur. Et la vidéo, pour Alobani, tout ça, je ne sais pas. Pour se dédire de tout ce qui se passe, tout pour dire le contraire de ce qui est vrai. C'est un peu ça. Voilà. Et papa, tu as dit que Sima, quand on a dit besoin qui sango yango ya mwana, besoin qu'on commande d'abord relaté biso et bien besoin ba parents peut-être réseaux sociaux beaucoup raté. Comment boya ko zo message ya mwana na bino qui na réseaux sociaux a un problème na mutu kingandi. C'était d'abord comment relater biso. Les réseaux sociaux de Kotakate, c'est vrai, mais Tokotaka quelquefois, nous avons des amis, des familles par-ci par-là. Et là, on a ceux qui l'équipe, on est alerté. On a des appels par-ci par-là et puis c'est moi curiosité à Gotal, mais effectivement c'est ça. Et puis on a demandé à notre fille, elle nous a raconté toute la vérité, ça nous a surpris. Et c'est un homme de Dieu qui peut faire ça ou c'est comment? C'est ça le choc, parce que moi, ma fille, je l'ai éduquée catholique. Elle a eu son baptême chez les catholiques. Le fait de déménager et des invitations des églises de réveil, elle s'est retrouvée aux cités Bethel. Et dès là, tout ce qui se passe, ce n'est pas normal et ce n'est pas honorable. Olobanine, pasteur à d'autres alors, c'est net moment. Qu'est-ce que tu peux le dire? Si le pasteur pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé, tout homme est faillible. S'il pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé et qu'il demande pardon, ça pourrait encore être mieux que de dire que l'enfant a menti. L'enfant peut mentir sur base de quoi? L'enfant peut mentir sur base de quoi, je me demande. Parce qu'il y a de preuves. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport au papa Lobité? Ngana lobi boy. Bango ba loba, ye pasteur a loba ki mwana zokosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambute par rapport ya makambo oyo zo loba ki mwana zokosa. Pourquoi zo tindela biso ba avocat? O tinda ba avocat na yo pourquoi po ba ya kopesa biso mbongo po mwana aloba lokuta. So yebi keza ya solote. Il fallait que vanda na onye. Yo siko telemi obandi koloba biloba loba na ba télévision na ba nini aussi longtemps zo tindela biso ba avocat aw. Est-ce que vous avocat? Oui, na yebi avocat na solo na avocat. Moyen atanga kombo avocat ezate. Naza numéro na ye naza ba carte na ye nyonso. Atika ki angu pa na biso. Donc voilà, ceux qui somme la somme qui consistante ndenge bonda kolinga bonga bosona mino bien et surtout que eloko ya péché bino par rapport à la vidéo ndenge la baki bosa la vidéo ya pardon ya ngonde bino boboy to ceux qui pena bosona na bino kimia sans vidéo bonga bosona mino $10,000 on a tout le papa omoninga nde nazala na somo mbongo te nga eloko ezosala nga pasi réputation ya mwana nga naza na besoin na souvenir de bomo ya mwana nga mbongo esilaka ebongo mwana soka kufi basomba mwana te mwana soki ba attaquer pa ba bandi basomba mwana te na kolisi bana nga na mbongo Moïse te naza na besoin ya mbongo wana te batia mwana nga en sécurité ya on osinga bakonza mboka mwana nga za en sécurité atika kotindela biso ba avocat na ye wana po ba kopesa biso mbongo o basala mwana akosa pona nini akosa. Papa, vous avez eu le temps d'aller comment na bakonza mboka to pe justice ya mboka pona kosola likambo etali mwana na bino ya mwasi et surtout que ata mwana liboso aza mwana nga ya liboso tozalaki tokutanaki déjà na ba instance supérieure mais jusque là tout le monde que makambo ezaka kobouger nanu te yango toza kosensibiliser susu Maman Olive, Maman Denise, présidence de la République, bataille la biso likambo certainement baza déjà saisi na makambo bazo yoka par-ci par-là. Peut-être que les parents vont se prononcer quitter, mais nous vous disons que nous sommes en insécurité.
Et puis, honneur n'a venir à moi, Nabiso Eza Beba. On ne sait pas si vraiment elle peut encore évoluer dans ces pays. Et puis, quelle garantie vous allez continuer à vivre en paix ici. C'est vraiment bakonzi balandela biso likambo yo po tozala na kimia. Voilà, si je te comprends bien, oui, c'est sûr que le dossier est un peu étouffé. Ou comment ou konzambo quand on a janvier nanu tenté à kozonga na babiro comme il faut bien comment. Na lobby te que dossier est étouffé mais na alironga na zomona lokola eza vraiment évolué parce que bakaya boye. Je crois que déjà on pouvait déjà avoir les premiers échos mais toujours mon que les autres qui na ndenge ya kimia yango na to sengi vraiment bakonzi batela biso likambo plus maman maman Denise maman Olive batela biso likambo maman Mabunda ba s'impliquer na makambo maman Amida pe ba s'impliquer na makambo ya mwana na biso. Voilà. D'abord on peut s'appeler numéro de téléphone na yo bande ba benga pour que ba précision mususu aussi ba détail et aussi on peut ba kolinga ba et débino par rapport à ces dossiers baza prêt baza pe wana on peut ce numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 090 67 69 929. Vous commencez par le préfixe. Plus 00 243 90 67 69 929. Voilà, biso to salaga musala na biso, nga beaucoup plus, je suis beaucoup plus pour ma maman. J'aime bien protéger le maman. Mon papa me disait toujours, papa nanga yepsanga toujours, il faut savoir protéger la femme. Yango pe omoni makamba baba maman na lingote les mamans mini. Maman, s'il faut le loko lancer message oyo bino bobengeli biso awa po bandeko nyonso ba Olanda bino na ba chaîne oyo bayoka ekoza la message ani. Message o ngana nazana pour na ba maman ya biso ba maman pour na par rapport ya ba vidéo ndenge ba saluer mwana yango nazo senga nazana besoin ya sécurité makasi vraiment pour na ba ya biso na ndako na biso pour na mwana donc aza vraiment traumatisé na nyonso akendaka classe te musala okende te donc mwana azakaka ba souci na kati ya ndako parce que azoloba vérité. Bango balingi vérité te balingi ba étouffer vérité ya on a singa na maman Olive na ba maman bazotala makambo ba maman Olive maman Denise maman Amida botelema na likambo ba maman na ngai o eza ko saluer ba maman nyonso ya RDC maman yango nazo singa ba maman nyonso bo tiabiso na sécurité pour doza vraiment na insécurité moko côté na biso partout tozotambola pona makambo ya mwana na ngai vraiment ba maman na singi bino vraiment bokitisa mtem bozana bana pe ya basi bakoki pe koza makambo lokola ya ngai donc mwana vraiment yango na sengi bino botia biso vraiment na sécurité awa toza vraiment na insécurité bozwa likambo oyo boconsidéra yango vraiment po ezosala passe na motema komona makambo modèle oyo yango na sengi bino boza ba mama lokola ngai mama botelemela likambo vraiment. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à une grande dame, Bibiche, depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nana Lelo parce que Bozo Sala ke biso to continue ko sala musala na biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso ba Zolanda biso. Na kanti ba question ezala ki ya biso ba mituna eza ya bango. Tozo ya aka juste pour ne pas tozo acquiser mutute. Nous faisons rien que notre travail. Tozo la la principe ya Odon et Sengeli. Ba bengi toye to sali élément na biso to lekisi yango to déformer le côté to bakisité par rapport ya ba réalité oyo ezobima biso tozo linga to kabona awa na famille Ivipan ce qui cause la na dernier mot dernière parole enfin que to kabona na ba parents. Voilà donc comme na biso na suka je crois bien ba papa donc disons ba parents ya ndeko na biso Eliane Kitoko balobi oyo surtout et c'est qui baloba et tenir biso vraiment rigueur biso sali musala c'est notre travail on a fait oh singa ki tout ça là
et maintenant tout qui dossier na maboko ya ba parents bango mongo so ba yokana so pe ba kosala nini nande kona biso je be justice na moko ekota likambo eza problème te ba mbote belé kana bande ko tout bozala ki branché à ce moment pour Rolanda émission na bino et ba merci belé na bande kona bike likambo esala ki débat ya kosakana te ba polémique bimaki ya mo makasi mais Nzamba fait que tous ensemble on a ba parents ya ndona Michel Kitoko et dans quelques heures aussi bon on a vidéo il y a Eliane Kitoko to sala na ep on a même plateau pour que tous sur na ye nous surtout oyo boyokaki na ba oyo monaki na ba oyo pe et bimaki na kuzu lelo réalité makambo surtout bima merci na bande konyo surtout bulinga Ivipan mama Emily Nzemba motema tout souple mbetolo et Bilivu Muka Fondation José Baïla JB Service agence Assir maman Nabiso harmonica cancel 20 fois parfait tunga Marissa Kinanga Moimbi Nankolo et Nabo Sagnoté mon ami privé papa na Riben Chris Tembo je vois aussi mon vieux Akati Dominique Kelesa pour son sakata vraiment en Londres aspect spirituel Michonoka Motema BBC Noka Nabo Sagno PT Jean-Robert Kalala les savants de l'RDC la force qui attire Motema et maman Nicole maman la parfaite na bande connu surtout bonga Ivipan John Lubila ba exit belé on est toujours ensemble Joe Matop et vanité de vanité merci mon ami rotala biso depuis quelque part nami Kiliapoto merci na bande connu surtout au botali biso au pe bosepeli j'aime commentaire na et ça la bien t'a dit na habité lilo basuka tamsu zana moi deux personnes au ça va meilleur nazo chité awa na habité maître sopé à lingaka dédicace mais au moins maître so linga dédicace il est temps au soufflenga komono pour pouvoir vous dédicacer voilà je dis un grand merci na balandinyo so bazo la nabiso un grand merci na Néné Adam depuis Californie wana fondatrice nanga bisoka Hop Fondation to continuer ko sala mosala na biso toza na action le 14 février pour na ba orphelin et le 8 mars pour na ba maman maman veuve toza pour na ba maman veuve toza tokin na ba homme de vieillard et beaucoup plus peut tokin na ba maternité et pas ya basio ba pasteur bazo tcha bazemi bazo linga ko longolisa bazo wanga na yango biso tokeneka pona ko sunga bango soki apport na bino ezali boko benga kana ba numéro eza awa moi c'est-à-dire tozo suka awa ma Suzy bamona yende aza pembe na biso ndezalaka mais nous voulons pas de menaces s'il vous plaît lorsque vous allez appeler c'est pour ajouter un plus et non pour na ya ocha biso mal à l'aise parce que la mort eza destinée pour na batu nyonso soki ozo linga réputation na yo ba bomba yango luka pe bomba ya baninga c'est un grand pasteur c'est un grand monsieur oyo kombo na ye ezo ko circuler nous voulons pas que les gens va continuer toujours ko vivre na ba rumeur voilà pourquoi nous sommes descendus na terrain tout ça état des lieux tout sur la famille oh tout luka moins tout ça la mise au point moko boya bien pour faire enterrer cette histoire awa to ebike ba instance au papa lobby ba saisir déjà justice laissons la justice faire son travail. Je sais que nous sommes dans l'état de droit comme le président de la République Azo Kotambolanango partout dans le monde. Je pense que l'état de droit toko vivre en justice et kotanga rien que justice pour pouvoir sauver l'image de cette fille et cette famille. Merci beaucoup maman et papa. Lobasuka. nga na obakisaka ke bakonzi batelela biso batikela biso charge te toza na makasi te soki batikeli biso boye toyeba place ya kokende te image ya famille eza terni image ya mwana biso eza ya kobeba mwana biso aza na avenir aza nanu très jeune soki kobebisa carrière ne na 20 ans elle n'a que 20 ans soki babebisi carrière ne na âge tout le reste de sa vie ozala ndenge nini toza kosenga vraiment soutien ba mama Denise naza kolela lisusu appui na yo mama Amida mama Olive bo mama yani mama oya nene ya mama Janine Mabunda botelela biso likambo oyo toza na makasi te soki boki kosala quelque chose ça sera bien pour honneur ya ba mama. Néanmoins, vous avez moi et c'est un moment où on a bien un clip wana ya ye oyo et ça a bien plaisir tant moment na moi jusqu'à maintenant na télé na ba bébé moment na ça a bien tu peux ça a bien auparavant clip et ça la biso bien parce que eza clip et puis si loko moi puis eza clip eza ko la qui ça quand même que
quand il y a amour, il faut qu'il y ait un bien, pas avec des conditions. Si on savait les contours à Biloko, nous sommes en sepelata mukete. Clip et puis par respect à Banin, tant que ça ça moi na batu clip. Ayez quand même le courage de contacter les parents parce que moi nana abota mina zete te azana ba parents. Au sali makambo bimisi kaka balamoko boye. Et puis si mango baya koyo ake bozala kinde nini en couple na moi ce n'est pas bien. Le meilleur temps clip on est les gars, c'est seulement après quand on a saisi la justice ne makamwana ba pesa ki quelque chose. Mais ils allaient quitter pour un clip. Pour un clip dernièrement quand on monique makamango ezo kendeka ka boye une année après sans rien yango to c'est ça qui va nini justice pour à bouger après ça biso quelque chose. Vous avez quand même ils sont hyper libota. Mais eza eloko moko bazui yango ya kozwa te c'est par rapport à quelque chose moi na biso asala qui quelque chose il fallait qu'il va pesa par rapport à participation na un clip. Exact que yego sunga libota parce que c'était uniquement pour elle azana ba ambition na ye azo sala ba makamu na ye. Boyeba kite que love ezana kati ya mambo. En tout cas makamu nyonso na soki ezalaki ya koyeba na lingaki na ndima ata mukete mwana nga continuer kosambela na église wana. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement. Je pense que on va ça une question encore. Vraiment nga maman ya Eliane nazolo baki appui moko ezate. En tout cas vraiment tozana appui te maman Olive, maman Denise. Donc côté kuna ye azobeta to lazana na bambongo na biso koto tozana biso na bambongo te. Mais to senga kaka sécurité. Bo sécuriser biso parce que tozana insécurité makasi ya jet. Makasi ko ba insécurité vraiment. Yango na sengi bino bo appuyer biso bo tika biso te toza wana toza pe ba congolais pour na défense moi na biso yango biso ba parents lelo to lobby pour bo soutenir biso ba maman na ngai pardon s'il te plaît na sengi bino vraiment ba maman bo tele malikambo ya moi si pour na makamba ba viol oyo et comme ebele yango na zo bon je ne sais pas. Je ne sais pas pour na âge wana ya ba mineur ce n'est pas bien. Âge wana eza mukie eza âge mo mukie makasi. Yango wana nde abimane na âge ya 17 ans ye mo azoloba pe azo reconnaître yango. Yango nde na osenga ba mama bobeta sete na likambo wana vraiment maman Olive maman en tout cas boyokela nga maman Amida boyokela nga ezosala nga pasi makasi bomitia na place na nga vraiment na banza na suki wana.